Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na Paris et sika ko participer comme président. Il y a RDCP président, il y a Union africaine na masolo, il y a sommet France Afrique Oyo Ekobanda Mokolo ya lobby. 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans jour pour jour, depuis force, il y a groupe politico-militaire, il y a AFDEL, Bengana qui Mobutu na pouvoir, Laurent Désiré Kabila, Azwaki Masolo, Elongo, na Batrupo Yaki na Bango, na Rwanda Mususu na Kinshasa, Mokolelo, Ezali Bongo journée, il y a révolution, il y a la forces armées, il y a République démocratique du Congo, et Sikanini, célébration monnaie Salamaki, na mémorial, il y a cela congolais, Oyo ezalaki en présence ya premier ministre na ex rond-point Forescom awa na Kinshasa Gombe. Bakinois pe ba réagir sur date ya le 17 mai nini bazali na bango na mémoire depuis événement ya Afdel et Salema. Na sport 3 matchs ebetamaki na compte ya Ligue nationale ya football ya République démocratique du Congo ya ngwana biloko nyonso wana bozali kolanda yango na édition ya lelo oyo nazali na esengo ya kopresente bino boyebi malamu ke plaisir ezalaka na biso makasi kokutana na bino na cadre ya KNB News oyo ezali première chaîne oyo epesaka bino bainformation en continu kasi na lingala na langage oyo tokaka malamu congolais nyonso ayoka ndenge nini mboka na ezali kotambola pe ba information ya siki ya solo ya kitoko nulle part ailleurs. Na mokolo ya lelo telefone ekoma moninga ya moto kasi moninga ya lolenge nini mon cher obosani makambo mikanda leta na mboka oyo il faut côte à gauche il faut côte à droite adi allô Nzambe téléphone balione na ngai Nzambe bapibile mukolo nini mon cher Megesili tokusuka nzambe te pe ana asu na mbongo te allo nata yuko nete na tono yango ezali tiombo to ezo kasi na maso wana solution ezali nini bandeko solution ezali service auto bengi RAM registre des appareils mobiles RAM ekopesa solution na ba opérateur ba utilisateur pe na mboka mobimba ezalaka deja na ba mboka mingi yango bakonzi bazolikanisi ya koinstale yango pe awa na RDC po tolongwa na baproblème oyo esalaka bareseau ezala malamu te babokono kilikili na banzela batelefone ya pirate kobungisa telefone obungisa biso byayo na yango mibeko ekwei boye tosalela batelefone ya original mpo na mikolo ekoya batelefone nyonso ya pirate ekozala bloke lokola na bamboka mosusu mpo na koyeba yango esengeli oyeba numero email ya telefone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozwa ba information nyonso ya telefone na yo soki ezali original RAM ekosunga biso soki obungisi telefone okima mbangu na opérateur na yo ye nde akosala RAM abloke yango esika ezali to adébloqué yango soki emonani tomitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango tobomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu na RAM téléphone ekomi moninga ya solo. Millionnaire ya France Afrique et Kobana Mokolo, il y a lobby les 18 mai à Paris, c'est le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Azali président il y a Union africaine Azali kuna déjà une délégation il y a RDC ba détail voilà un reportage à Naomi Pilar. Chef de l'État congolais et président d'exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a zomi outa dimanche 16 mai à Paris sur invitation à Moulog Naye
français Emmanuel Macron. Déplacement yango ezali na cadre ya sommet France-Afrique oyo kodebite mardi 18 mai na Paris na Grand Palais éphémère. Sommet oyo ekozwa ba participation ba chef d'État africain ebele. Sommet yango ndenge ezalaki annoncé ezali pona koluka kotombola économie pe ba pays africains. Parmi les chefs de l'État africain déjà présents dans la capitale française, tomoni Paul Kagame, président ya Rwanda, oyo akutanaki pe na président Félix Antoine Tshisekedi mokolo ya lelo na cadre ya kobongisa milulu oyo ya France Afrique pona ko promouvoir ba finance pe ba économie africaine. Na likambo etali état de siège oyo ezalaki décrété na moko ya ba province oyo ezali na frontière na mboka na ye. Président ya République du Rwanda Paul Kagame atalisi ko ako soutenir initiative nyonso ezali koluka retour ya paix na RDC. Asaliwaki initiative yango oyo ezomaki na autorité congolaise pe atalisi ke ye akopesa maboko akozalaka toujours aux côtés ya RDC pona koluka kozongisa kimia na ba frontière ya mboka pe mingi na est ya mboka na biso. Ye atalisaki que azali ko appuyer plan sécuritaire oyo mais lisusu économie ndenge baye koluka na kati ya sommet po économie pe eko concourir ya kozongisa stabilité pacification na sous-région ya Afrique de Grand Lac pe mingi na République démocratique du Congo pe mboka na ye République du Rwanda. Kutani oyo ezalaki kitoko makasi basolaki mwa mozindo entre les deux présidents. Ya koyeba ezali que sommet France-Afrique ezali kobanda lobi mardi 18 mai 2021 à France. Kinshasa et l'équipe partout. Week-end oyo, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a sololaki na homologue na ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso oyo a déplacaki pe ayaki awa sur place pona kobeta masolo ya ba relation na bango ba détail bolanda na reportage ya Merveille Mombende. Mokonzi ya mboka RDC Félix Tshisekedi na ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bakutanaki mokolo ya samedi 15 mai na Kinshasa epai wapi balobelaki makambo etali ba relation bilatérale ya ba état oyo mibale. Alisi ya séance ya misala na bango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Denis Sassou Nguesso basalaki déclaration na presse te. Bongo rencontre ya mokolo ya le 15 mai inscrit na cadre ya ba consultation ordinaire na ba exercice ya président ya Union africaine na président ya communauté économique des États d'Afrique centrale. Boye bape que entretien présidentiel oyo eza ko intervenir na veille ya sommet ya Paris consacré na financement et économie africaine. Yango ba dirigeant ya des États baza ko se préparer pour na plaidoyer commun à profit ya continent. Kinshasa et l'équipe partout. Le journée de révolution de la forces armées et la République démocratique du Congo, cérémonie officielle et Salimaki Bongo na esika ya soda inconnu na rond-point Forescom na Gombe en présence du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde. Va détail bolanda na reportage ya Naomi Pila. 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans jour pour jour, Ruta, Alliance ya Force démocratique pour la libération, Basalaka entrée na bango, triomphante à na Kinshasa. Lelo, oyo, journée yango ekoma kozala commémorer la journée dédiée à ma force armée à RDC. Na occasion, cérémonie ya dépôt ya ba gerbe de fleurs et salemaki lelo na place du mémorial du soldat congolais. Na présence, il y a autorité notamment Premier ministre Samba Lukonde, ministre de la Défense et ancien combattant, et quelques membres du gouvernement Samba Lukonde. Na occasion, Premier ministre Azwaki Maloba pour rendre hommage na ba soldats congolais au Bakufa na front pour défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Nabwende a prometaki que gouvernement na ye et qu'on soutenir ba FARDC au bazali koluka kozongisa kimia pe ko bunda butu pe moi pona est ya République démocratique du Congo. Mingi penza na période au état de siège ndenge FARDC ezali ko bunda butu pe moi nyonso wana asengaki bango merci mingi pe alaki kosunga bango pe ko soutenir bango po bazali toujours na kati ya motema na ye pe na motema ya congolais nyonso. Journée yango eleki na esengo na présence ya bakonzi ebele ya armée pe ya la police nationale congolaise. Depuis la gerbe de fleurs et salemaki liboso ya mémorial ya ba soldats congolais pour na kotalisa
importance pe kokanisa bango oyo basala mosala kitoko pe bao bazali kokoba kosala mosala na journée ya lelo de 17 mai 2021. FARDC kende liboso, FARDC congolais nyonso azali na sima na yo. Kinshasa eleki partout. Population kinoise se rappelé na journée il y a le 17 mai 1997 kasi na mémoire na bango nini etikali pe bazali kokalisa ndenge nini na tina ya journée yango bazali bongo na micro ya Merveille Mobende na Hervé Zakar. Journée ya le 17 mai ezoko rappelenga l'histoire ya mboka na biso ya entrée ya AFDEL. Au moment où tozalaki na époque ya dictature ya Maréchal Mobutu. Alors, l'entrée il y a Laurent Désiré Kabila, notre ancien président, paix à son âme. Donc, l'entrée naïe à Kotaka na Kinshasa na le 17 mai. Vraiment, c'est mingi parce que nos vaillants militaires est Kimi Kota, donc c'est mingi mamananga. Ezali journée ya libération ya nini ya afidere na président Mobutu tango azaki mokonzi nde ya kimaki. Célébration on a monné yango toujours kitoko par rapport na ndenge ezali eyokani partout pe tozali ko fêter yango par rapport na ndenge babenganaki président Mobutu na pouvoir na ye. Mais le maré l'année que baninga fait dans tozali ko fêter yango parti moko ezali ko fêter parti moko donc ezali na souffrance. Bandoko afidere ba libéraki ba kozwa mboka oyo libération ezali totalité. Et baninga bazali ko souffrir makila ezali ko tanga mbala na kati na nini na côté ya biso ya ni ya public ya biso ya côté ya est. Libération penza ezali tozali ko ndima yango te. Ezali le 17 mai. Le 17 mai ezali mokolo oyo Mobutu bokonzi esilaki Kabila akotaki na kati ya mboka ya RDC. À l'époque ya Zaïre ekomaki RDC. RDC qui signifie République démocratique du Congo. Donc ezandenge wana. Oyo bokonzi ya Mobutu esilaki afidèle comme Kabila zaki bokonzi. Laurent Désiré Kabila zaki bokonzi. Célébration ya forces armées congolaises bon habité soki eza na cadre yango ya entrée fidèle bien eza na cadre ya commémoration en dehors ya nini ya forces armées congolaises. Ça moi je sais pas. Pour soki na cadre ya nini ya entrée ya fidèle, je pense que ça ne peut on doit retrouver au fait parce que ils ont vraiment un impact de mon côté. Pourtant on y a libérer Muntu. Mais il faut libérer la libération totale. Mais jusqu'à ce jour, on dit le terme que Afidèle a été libéré dans le cadre de Zaïre avec libérer Mboka par rapport à Zaïre, la République du Congo à travers Kabila. Mais jusqu'à ce on voit que le pays est en train encore de souffrir. Bandeko ya Est, souffrance, où est la libération? Ça n'est pas d'importance. Bouclage salamaki mokolo lobby na camp kokolo, c'est-à-dire ba entouré kan na nini ya kosakana te ba malfrein topé ba to ya nyamu nyonso ba bukaki bango lokola manga kotela ba détail bolanda na reportage na Tosiata. Bouclage moko ya monene esalemaki na camp lieutenant colonel Kokolo na Kinshasa. Armée jusque là aboy ko communiquer mais selon ba information e komaki na biso ba journaliste plus de 100 personnes bazalaki arrêtées pendant opération yango. Lisusu ba arme 10 ezalaki saisi pendant opération Oyo. Lisusu ba famille 10 Oyo irrégulièrement bazala installé awa bazalaki déguerpi. Gestion ya camp Kokolo Oyo ezali délicat. Pe site yango ezali habité na ba militaire pe même ba policier. Kasi ya kokamo ezali ke tozali ko retrouver lisusu ba civil pe nombre na bango ezali difficile pona to vérifier yango. Ba civil oyo bazali ko bénéficier na complicité ya quelques militaires. Nombre ya ba civil yango ezali toujours ko mata ndenge source militaire moko ameka ko expliquer. Ba civil oyo bazali installé awa depuis plusieurs années pe ba futaka loyer na bango pe bazali ko bénéficier lisusu na ba avantage mususu ndeti ko futaka maité to pe courant. Ezali na désordre moko oyo e fanda nango awa depuis kala. Kasi c'est que il faut qu'on contrôle nyonso surtout que état-major général ya armée ezali désormais implanté awa ndenge source mususu militaire à Talisaki.
ba service ya communication ya armée ba souhaité ko commenter sur événement yango ezali bongo événement moko ya routine ndenge bango mo balobi pe opération oyo esalemaka na armée na ba mikili mususu donc tokoki ko commenter yango te ndenge batalisaki biso. Kinshasa eleki partout. Bakondi armée bakitaki na Masisi pour na sensibiliser ba jeunes babima na ba groupe armé c'est que boye ba pe que bato ebele ba komi déjà ko zongela ba ndaku na bango oyo bakimaki masolo ya guerre ba détail bolanda na reportage ya Nathan Siata. Commandant militaire ya ba opération elongo na adjoint na ye commissaire divisionnaire pe quelques bakondi ya armée bakitaki awa na Masisi. Commandant ya ba opération ayaki na mission moko double pour la première descente naye depuis azwaki fonction oyo ayaki ko sensibiliser ba jeune ba bima na ba groupe armé lisusu kota la situation ya nzela oyo ya Goma Masisi oyo et katanaki suite ya éboulement ya mabele depuis 4 jours na village Mutiri. Nzela moko très important pour la ba opération militaire. Nous osons croire que si cette situation toujours kanisa ke soki situation ya nzela oyo ebongi te ba pri ya biloko ekomata na Goma toye ko intervenir nanu na lombango pona koyeba nanu meka ko débrouiller muke pona mituka eleka après na kosenga na foner oyo akoya pona ko silisa ba grand travaux. Nzela oyo ezali très important pona biso surtout pona ba opération oyo to ko lancer kalate awa to lancer appel pe na bande ko na biso oyo ba mema kamandoki pe na ba oyo ya étranger ba groupe armé étranger soki baza ba patriote bako déposer bango moko minduki poto tonga kimia ensemble kasi oyo bako tia mutu makasi toko traquer bango nyonso ti esika bako zala pona ba subir rigueur ya loi. Déplacement ya ba autorité militaire oyo ezo senga collaboration pe ya population. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre moko ya ba solution efficace par rapport à l'insécurité na territoire pe na province na biso boyebike. Ça fait plus de 10 ans que tozalaka na kimia te bitumba tango nyonso pe nyonso wana ezali causer kaka na ba milice oyo bazali ba propre bana na biso moko. Bien sûr que l'état yemoko azali kozwa charge na ye pona ko éradiquer virus oyo. Vraiment toko sepela mingi soki musala oyo esalami kitoko ndenge tozali kokanisa. Ba moyen nyonso ici etiami na gouvernement provincial pona nzela oyo ebonga na tango moko ya mokie. Kinshasa eleki partout. Journée mondiale, il y a lutte contre l'hypertension. Bah, détail, Naomi Pila, Aïb Sabiso. Et a décrété le 14 mai 2005, journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Yambo Yakoko Miseyango le 17 mai, na Ligue mondiale contre l'hypertension. Journée à l'élo dédiée à l'hypertension artérielle et a célébrée. Nabit ya ko communiquer na public importance ya hypertension gravité pe ba complication médicale na yango ko fournir ba information sur prévention détection pe traitement ya hypertension artérielle. Parmi ba cause ya hypertension tozali na ba mauvaise habitude alimentaire, mauvaise mode de vie, dakisa alcoolisme, tabagisme, drogue, régime alimentaire riche en sel ou trop gras. Périssousou ba facteur stress et provoquaka hypertension à tout moment. Ezalaka mingi silencieuse hypertension artérielle et koki entraîner ba complications très graves notamment infarctus, ba attaque cérébrale et sengeli koyeba que hypertension ezalaka force du sang contre ba paroi ya ba vaisseau sanguin trop élevé. Hypertension et koki ko endommager organes vitaux locaux la motema cerveau pe ba rein. Selon ba étude 1 milliard de personnes ba souffrent de hypertension dans le monde. 40% dans les pays occidentaux et 60% dans les pays en voie de développement locaux la Afrique. Mingi ya malade hypertendu ba signoraka pour ezalaka malade moko très silencieuse. Kasi tika topé sabino quelques moyens naturels ya ko diminuer moi mukie hypertension to ko éviter yango. 1. Éviter tabac pour yango et augmenter la pression artérielle. 2. Pratiquer une activité physique de manière régulière. Yamala mouezali kosa la pratique il y a 30 minutes par jour et koki kozala nango ataka ka marche de santé. 3. Éviter ka stress na kozala ka toujours détendu.
4. Éviter mungwa 4,5 grammes par jour, même pas plus. 5. Bien dormir au moins 7 heures par nuit. Lalaka kitoko na tango elongo bani pour insomnie et provokaka augmentation et tension. Esengeli ko contrôlaka pona yo tango nyonso kozala na alimentation saine. Elakisi salelaka huile d'olive na place ya huile végétale. Yaka mingi ba fruits, légumes na ba poisson. Okoki pe kolia mbila ezalaka très riche. Ail ezali pe conseillé pona kokitisa tension artérielle. Journée à l'élo ezali occasion à veiller sur santé na yo pour vivre longtemps. Totombeli yo bon moi molai kasi zala discipliné na yo moko po omisunga. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne Oyo ezali kopesa même information en continu kasi na lingala d'une manière très professionnelle. Tozali ko sala yango pour na buzz te kasi pote bato bazo information de manière traditionnelle et puis avec beaucoup de professionnalisme. Kindoki politique na bitambola tambola ba extrait où ils allaient déjà en ligne bolanda yango pe bobo sala te ko s'abonner na KNB News na chaîne YouTube na biso bo s'abonner ebele pokuna bilengeli. Ngai na komelaki mokonzi mboka mokanda. Je pense qu'il y a même raison tant qu'on invité moi bisa ina tolobela on a côté ça été mboka na biso na retard mingi na makambetali mosala yebiki mosala nde esaka ke ekolo ekende liboso mais tant misala yo sala matin alors que toi déjà na retard monene retard mingi par rapport à mosala na monde bamboka o eza évoluer bamboka ba yebiti na mosala na émission exacta na bureau mo kanga apporte. Alors ce qui to kamati je suis conscience te pona kolongo l'analyste ya ba jour férié mikolo ezati na te tozaka lo ba tout monde ebi biso mo l'autre limite 17 mai et comme fête moko partisane comme célébration mo partisane ce qui te comparer to comparant exactement na mokolo pe président Mobutu maréchal abandé ko célébrer nani révolution na jour à jour à pouvoir. Alors ce que to bito mi poser ba question belé to comme tout na mais pourquoi balongola ya Mobutu bati ya Kabila ça pose problème les gens ne pas beau mais contenter ba kabiliste pour mécontenter Justement, c'est pour ça qu'on a posé question. Pourquoi seulement le 17 mai, alors que la date, il y a un jour férié, ils ont belé. Notamment, ils ont parce que tout le monde déjà dans le régime, on a tout comme le régime, il faut que nous soyons établis, le régime à Kalekoya. Non. Pour commencer, dans le cas que Naza attend dans les cambomans contre qui que ce soit. Donc, Naza est déjà pour empêcher clarification. Naza, si c'est qu'il dit c'était. Nasa fasciste était. En tout cas, jamais quoi adhérer à une. L'ingomba politique, nous avons une union sacrée. L'ingomba politique, nous avons une union sacrée, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il peut qu'il y ait une union sacrée. Officiellement, nous avons signé la charte de mon côté. Jusque-là, ma camion sera verbale. Alors, quand cela ne tienne, tous en ont obligation de travailler pour l'école. Congo est une aventure. Bakangi Mundele. Mercenaires na ba armement na nini tout ça wa bicha chombala za makala na ibisa bato tout ça histoire pour nini rapport mamping na tanga mais so na tangi ba mongo mapo asa ebele bolimbisa ngane na osega na ba vena biso na kini ba prado ba otamba na ngome ba finance guerre ya est mais toujours nga bande côté tango toujours bo ba tona est baza bande kona biso baza ba congolais. Président Félix a une charge belé tout déchargé ba congolais ngana lina lo babo umani sabo umana kanaikana na bandiko seka na koti na service information le wa bato société civile au est na ko dénoncer na KNB News bato nyonso basa guerre na est ko pe kufi to so la vina nga moko na boy na seka po via na benga we na $100,000 esangani yo to ngenga ndako na lobby boy na otanga bato nyonso sa rapport mamping na tanga bino 400 présumés eza na rapport mamping na zo sabino lelo
président Félix asali un pas ba congolais tous à bateau na la député moko na top Congo azui émission na nga lobio to condisait $1 za député national ba sala na assemblée eza été nga na lobaki na etando muke na bi to sala makamba ko soutenir armée na biso na $1 peuple ya welisi yango bo coup de chapeau initiative yanga mais maele wana eza été to sala to soutenir armée na biso nde na loba boye président Félix akolongwa lelo lobi aza éternel za nzambe mais na osengelo ko moko président Félix asa état de droit bon moi mi ba komi ko lukana ba négociation na biso bo pas venir ba général bangala oyo ba aventurer bo luka négociation nanga ngale kana na télévision na osengana na biso na bino tozong samandoki Jean-Pierre Bembaza homme sérieux azusa makambu na komuna na TV5 c'est un homme sérieux. Trois matchs de Tamaki na compte ya Ligue nationale ya football week-end oyo il est kanaki ndenge nini bozo ba détail na reportage signé Nathan Siata. AS Simba ya Lualaba a gagné qui Daring Club Motema Pembe 200 p na score ya 1-0 mokolo ya lobi dimanche 16 mai 2021 na stade Dominique Dio alors que Football Club Blessing Ye a poli à domicile face na Saint-Éloi Lupopo na score ya 2-0 na première rencontre babi ya bakamikaze ya Simba ezalaki bongo œuvre ya Don Makengele na 40e minute ya jeu grâce na victoire oyo ba rouge blanc ba totalisé 28 points pe bazali ko se rassurer que ba kotikala na championnat oyo ya Ligue 1 na partie oyo ezali ko opposé ba Chemino ya Lupopo ya Lubumbashi na ba Benis ya Blessing ya Kolwezi ba biteur ezalaki bongo Kazadi oyo ba benga Kazadi pe Masamba Kiese malgré victoire na bango Lupopo atikali 4e kaka avec 52 points derrière formation ya Maniema Union Oyoye akende ko gagner Rangers na Kinshasa na score ya 2-0 et sengeli pe ko préciser que ba rencontre Oyo Nyonso ezalaki inscrite pour na compte ya 28e journée ya championnat national ya Ligue 1 kasi côté à tout puissant Mazembe ya Lubumbashi ye a gagné ki association sportive Vita Club ya Kinshasa na score ya 3-1 ezalaki na classico Oyo betamaki kaka mokolo ya lobi dimanche 16 mai 2021 et betamaki na stade TP Mazembe na commune ya Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga. Premier but ya rencontre oyo ezalaki bongo Otobi et Chamaki na Marga na 7e minute. Après yango na 39e minute ya jeu Oshaya alaki ko déposer corner moko na tête ya Bosu pour na deuxième but ya TP Mazembe. 2 buts pour na TP Mazembe pe 0 but pour na ASV Club. Nde ezalaki score oyo permetaki na deux équipes bakende na mi-temps. Na retour ya ba vestiaire Bosu alaki ko alourdir score ya 3e but na 49e minute après série ya ba dribble moko. Quelques minutes après soit na 60e minute ba Moscovitch ya Kinshasa ba ko réduire score na nzela ya coup franc oyo ebetamaki na attaquant na bango Lilepo. 3 buts pour na Mazembe pe bimoko pour na Vita Club. Nde ezalaki score oyo et sanctionné qui fin ya classico oyo Mazembe Vita Club. Victoire oyo ya Mazembe est classé bango directement na tête ya Ligue nationale de football Linafoot Ligue 1 avec 63 points contre 61 ya Vita Club. Match oyo ebetamaki na présence ya Bestine Kazadi présidente ya V Club P Karine Katumbi épouse ya Moïse Katumbi numéro 1 ya TP Mazembe Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour Tikali Fidèle na KNB News ezali première chaîne et pesa kabina ba information en continu na Lingala to continuer à offrir bino information d'une manière professionnelle pe makambo ezali koleka na République démocratique du Congo mobile boyebi que biso tozali partout pe bino batoyo boza kotala biso surtout na États-Unis feedback ezali ko comme merci pour na fidélité na bino na édition lelo na caméra oyo na simanango ezaki bongo Hervé Zaka na mupanzi koto double pour moi toujours ndenge masolo ezali ko kende Timothée Kayembe na pointe yende mutu a pesa devoir à domicile oyo bomonaka soko zo mona mutu ezo ninga na boye ezali Timothée Kayembe na sala masolo côté ya réalisation pe supervision Nathan Siata azalaki wana na Omimpila a assisté ki biso pe comme chef d'édition pour Te Bolanda édition lelo ezalaki toko
na bandako na bino. Merci pour la fidélité na bino na KNB News. Kasi boka mwate ezanga. Réalité ya bana kino